Bonjour, 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 bonjour à tous et à toutes. En tout cas, histoire oyo, makambo ekomi koloba moyo, ya sœur ya Karine. Tolobaka sœur ya Karine. En fait, so na landi na nyonso tout, na comprendre wana eza point de vue nanga. Nalobi te eza ya bino. Eza point nanga, point de vue ya me fashion. So na landi na nyonso na yoki, na TikTok, na Facebook, na YouTube. So na comprendre sœur wana asila deja. Bakunda ye na ba génération nyonso ya Karine. Ba sœur wana nyonso bazaki génération na ye. Basalaka na bango su ba biloko wana te. Ekoma siko génération ya ba Karine. Donc sœur na modèle ba génération ya Karine eke na likambo ampleur na réseaux sociaux, na net, na toile, akundama ayokanaka lisusu te. Sœur wana ayokanaka lisusu te. Aza ya kolala, aza ya kosila. Sikoyo atali baninga bazosala makambo na net. Nga na osala ndeni nifo nazonga na page. Na osala ndenge nini nazonga na page. Allez. Atali. Azomona ndenge nini na ozonga na toile te. Parce que succès na ye eza lisusu te. Succès na ye eza lisusu te. Kombo na ezo elala. Po kombo na ye lamuka. Il faut asimba Karine. Na conscience na ye ayebi ke petite sœur na nga wana toza na likambo na ye te. Mais comme aza na makambo, il faut na simba ye. Etanga simbi Karine, allez, a ramasser baninga na ye baza pembeni. Parce que muto aliboso asimbi po azwa makambo eza Karine, après ake ko ramasser baninga na ye wa génération na ye. Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Eloka sali. Azo luka toalité. Parce que aza lisusu na page te na net, na obalobaka, na réseaux sociaux aza lisusu te. Bakunda ye na succès. Donc, ayebi ke petite sœur na aza na succès. Bon, asalaka ndenge baninga basalaka. Aye po azonga na page, hein? Aye po balobela ye. Bapesi ye ba idée. Asali yango pamba te, basololi, bapesi ba stratégie nyonso. Po aya na page, po kombo na ye lobama na toile. Mais c'est ça, wana ezanga ye, point de vue nanga yango wana. Mais asali erreur parce que Karine asa koma na niveau mususu, Karine pe aya na poto, Karine pe abundi bitumba na poto, ndenga bundaki nango na Congo, azwi tout nyonso wana, azwi nyonso. O nyonso asibi na Congo asibi na poto, allez. Après a changer statut na ye, aboti, abali, akomi na statut mususu. Mais la sœur conseille, hein, c'est plus le même, hein, c'est plus le même. Parce que maintenant, Karine a commis, moi si, au balobaka, c'est une femme maintenant. Et c'est une grande dame maintenant, Karine. Mais au salaire, celui qui cherche, celui qui trouve. Bon, au chercher, Yomoko, ce que vous avez la réponse à Karine, c'est toi-même qui as cherché. Ce que vous avez dans les réseaux sociaux, Yomoko pour l'ingui succès. Ah, bon courage, hein. To condamner Karine était, Yomoko mutalingi. Ce que vous avez koza grande dame, aux intelligents, je crois qu'il fallait garder bande nae.
asala ba émission na ye po azonga na toile atia kombo ya Karine te. Donc voilà, celui qui cherche, celui qui trouve. Voilà, merci. Bonne journée Nabino et bon jeudi Nabino. Ciao ciao. C'est mes fashion de notre officiel. Bye.